Okati ya bokutani bwango okombo journée champêtre, baloni mpe bakambi bibwele bakutani sima ya bokambi ya organisation CAB pona komitu na nini esengeli mpo mosala ya bilanga elesa bana mboka. Toyoka moko ya baeto kuti na kati ya journée champêtre. Toye na Artemisia eza matito yo eza kobikisa malaria. Ambiance eza vraiment kitoko ya ba échange pe batu ba s'intéresser vraiment na stand na biso po toza na biloko yo batu baza nango besoin mikolo nyonso neti savon toye pe na ba mbala ya mabele na biso kuna na kabare pona ba organisateur tokolo ba merci parce que biso tokutani na bino en tout cas tomoni que et propulser biso na niveau il faut ezala. Il faut batuba yeba lititi wana eza kobikisa bango euti potote euti bisika mususu te euti nde na bilanga o bisomo to sali bisomo to traiter yango. Mokambi ya CAB oyo atiaki baloni na lisanga asengi bango basala bilanga na ndenge ya mombongo po musala na bango ezwa motuya mpe kosalisa ekolo mobimba. Mokambi ya province ya Sud Kivu Teongwa Bije asepeli mingi pe apesi malako ya kobongisa babalabala babengi route de desserte agricole po milona ya bilanga oyo ekobeba na bamboka mike ekoma omboka minene esika bilei ekouta omboka bapaya. Na milulu yango bayei na bibwele mpe misala ya bilanga na bango.